Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon début de semaine, et que vous allez bien, bonsoir poste télévision, on a bien pour la journal, il y a peuple pour le peuple info lingala, de reformation de la présidence pour la côté Sabino que président ya Burundi Evariste Ndayishimiye a Komaki na vu le ya Kinshasa dimanche 27 août pour la visite de travail il y a 48 heures, reportage Joseph Wilingela. Ayamba Makina aéroport international Yanjili et pas à premier ministre Jean-Michel Samalukonde, chef de l'État burundais, a dit qui na même soirée na palais présidentiel ya Mongaliema avant séance de travail officielle ya lundi 28 août na palais de la nation. Nde na suka ya masolo, ba chef d'État mibale ba kosia la point de presse ensemble pour na kolobela makambo ya coopération pambate bokutani oyo et salemi quelques semaines après dernier sommet à communauté de l'Afrique de l'Est et AC na mokuse oyo ezalaki organisé na Bujumbura capitale ya Burundi. Bosimbake président burundais aza na tête ya EAC depuis juillet 2022 pe président Ndayishimiye aza impliqué na processus ya paix ya Nairobi pour na kozongisa kimia pe stabilité na est ya République démocratique du Congo. Bosimbake Burundi azo participer na plus de 1000 hommes oyo baza engagé na kati ya force régionale ya EAC pour na combattre ba troupes terroristes ya M23 oyo bazali appuyé na armée rwandaise. Collectif ya bavoka ya député national Mwanga Soussou Izi Edouard Basala qui point de presse lundi 28 août na salle Père Boka na commune ya Gombe. Reportage Nadine Asona. Point de presse oyo et salemi parce que même biso en tant que avocat to comme na difficulté moko na procès batu bazako loba oleba loba makambu ya bazako articuler bazako présenter ba preuve na bango en se basant sur ethnie ya client okomona mutu abandi koloba première phrase honorable Mongatutu azali tout rwandais sans preuve et ba élément wana nyonso
eza nango na rapport moko te na makambo etali bakambo bafundi ye ya na droit okoyoka kuna azali congolais mais molimo na ye ezali rwandais mais nzoto nde ezali congolais. Alors na contexte oyo ya guerre ya sécurité ya agression koloba na moto azali tuti koloba moto azali rwandais eza neti bokondamne déjà na kati ya opinion lokola na baprocès yango mpe média eyaka ça veut dire makambo wana eza kopanzana eza kocréer pression na opinion publique et bozali koyeba ke biso nyonso tozali bato moto nyonso avive na kati ya société toza kotambola tozomona ndenge nini moto akoki kozala na difficulté à se défendre tant que batie déjà ke rwandais ça veut dire nyonso tu balobi mpona yo eza ndenge wana parce que toyebi biso moko ke biso na Rwanda boyokani ezali te ezali mpona kobanga ke barimere ya ndenge wana ekontinue kokola na kati ya opinion publique et puis mpona kolancer cri ke toza koespere ke cour akotikala likolo ya baargumentation nyonso oyo eza fondé sur appartenance na ye na kati ya ekolo tobengi ekolo ya batuti mpona likambo etali santé na ye toza kokamwa parce que na bacondition kaka ya ndenge ya bakambo bafundeli wana baninga mosusu baza na bapoto lelo bazozwa basoin tobo kotanga bakombo ya bato mpo eza bien bakende kozwa basoin mais oyo etali likambo bakrie na biso malgré état ya santé na ye procès etikala ata mokolo moko te koralentir. Honorable Néron Mbungu, président interfédéral, il y a parti autre vision du Congo Kinshasa, Ambamaki n'a vu le ya Kinshasa samedi 28 août après ce jour naïe na Europe ndenge héritier Mapinde Mipek la dit dans toute bataillon. Nasima ya mobembo auti kosala na mikili ya poto honorable Néron Mbungu azongi na ville ya Kinshasa depuis week-end eleki na bokomi na ye na quartier général na ye ezwami na avenue Mbamba Kilenda numéro 21 na quartier de la paix na commune ya Kisenso fumabanga moyo azwaki pe ba honneur ya la police pemba la moko na sima ya losambo ya honorable Néron Mbungu ayambaki ba nouveau diplômé ya complexe scolaire Mama Pemba oyo bazalaki na esengo makasi liboso na ndenge bazwi ba diplôme na bango. Bozongi ya honorable Néron Mbungu na capitale esepelisi ba base na ye nyonso basali ya nzambe ya l'état ya pe ya complexe scolaire Mama Pemba président interfédéral ya haute révision du Congo parti cher ya maître Didier Boudimbu a profitaki na occasion oyo pona kolobake candidat ya AVC Kinshasa na présidentielle ya décembre 2023 ezali bongo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona candidat na biso na niveau présidentiel ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana nde candidat na biso tokenaye elongo. En tout cas, bozongi ya honorable Néron Mbungu fumabanga moyo na ville ya Kinshasa ezalaki événement moko munene etalisi ke base na ye babande kozela ye makasi. Alias de Congolais progressiste ACP Namukuse parti à Mwanamboka Gentini Ngobila et Basalaki déclaration politique week-end et l'équipe on a côté les méla acharnement politique contre autorité morale Nabango déclaration au Etangamaki et pas il y a secrétaire général adjoint il y a parti puis scandalo. On va constater ba attaque pe ba kuba injustifié ya ba politicien et pas ya autorité morale na bango balingi ko instrumentaliser cours de compte na période oyo ba élection ezali ko bongama Bosimbake Gentini Ngobila Mbaka azali victime ya ba attaque ya ndenge na ndenge bo secrétaire général adjoint ya parti ACP asali rappel ya article oyo ezali ko talisake retard ya ko déposer rapport ya cour de compte ezali preuve ya mauvaise gestion te article 214 ya loi des finances publiques article 178 oyo kutu disposition na yango ezali très pertinente. ACP nanzele ya secrétaire général adjoint na bango ba rappeler que ba politicien oyo Gentini Ngobila Mbaka a hérité dette ya 64 milliards na ba arriéré ya ba salaire ya ba agent ya ville ya Kinshasa boye ya plus de 34 mois mobimba kasi Gentini Ngobila Mbaka oyo bango ba bengaka génie gestionnaire a maximiser ba recette. ACP bazali ko rappeler que na se ya leadership ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ba bengaka affectueusement
Fachu Beton. Asali ba réalisation ya makasi oyo asitaki moko na moko ndakisa banzela pona kosilisa ba embouteillage na ville ya Kinshasa atangaki avenue Elengesa, Kikwit, Mombele, Sekomaf, Birmanie, de la Paix. Koleka makambo etali banzela Jean-Tiningo Bilambaka asali bongo marché moderne na ville ya Kinshasa oyo eza na ba norme internationale pe ekozala na 65 000 places mobimba yango ekofungwama na novembre 2023. ACP batelisi ke ata gouverneur mon côté atikala kosala ata 1 km ya route achevée. Camarade Jean-Tiningo Bilambaka a éclairé quelques artères ya ville province ya Kinshasa. Bango kutu bakutaka kaka 8 ampoules ezalaka éclairé na boulevard du 30 juin. Jean-Tiningo Bilambaka na tango moke a réussir kosalisa recyclage ya ba déchets plastiques na ville ya Kinshasa oyo epesi bana ebele misala. Secrétaire général adjoint atanga kipe centre ya divertissement Aquas Flash oyo malgré période ya Covid-19 kasi mosala esalemaki. Boetela na ACP na nzela ya secrétaire général na adjoint na bango basengi na population kinoise bazala bongo bamitika te kozala troublé et pa ya ba politicien ya haine oyo baza ata na position te bazanga popularité. ACP a rappelé que Cour des comptes aïba que ville ya Kinshasa ezali la seule province te oyo eza na retard pour na ko déposer rapport na bango na Cour des comptes. Ndenge secrétaire général adjoint Pius Kandolo à ce que ça. Madame Roselyne Kitoko Mbombo cadre ya sudeur akabola ki weekend eleki ba objet classique na ba base naye ya district ya Moamba nyonso eleka ki nalemba rigini ndenge Michael Obristo topé Christian Kengebin Batalsion. Tozali awa na quartier Rigini na commune ya Lemba Wapepai engombi ya ba mama bayaki basangana ki etuluku boye pona koyemba mosi ya mayele cadre ya CDR pe ya regroupement code oye kuma makepa Jean Lycée Boussa le padre Roselyne Kitoko Mbombo oyo bazobenga l'étoile brillante de Moamba po aza kongenge milulu efongwamaki na losambo sima mwana mboka Hervé Landry Kinkani le Poutine congolais secrétaire national ya CDR en charge d'implantation et recrutement lokola yaki ko accompagner Roselyne Kitoko Mbombo l'étoile brillante de Moamba azwaki maloba pona kotelisa na ba maman Tine bokutani oyo sima emoko mwasi ya mayele Roselyne Kitoko Mbombo azwaki maloba pona kotelisa na ba maman ke ye azali bongo ndeko na bango aza candidate na députation nationale na circonscription ya Moamba na bongo nde asengi na bango batie maboko na komba oyo désormais alingi amene ya kozala molobeli na bango kasi lokola za ko soutenir gratuité et enseignement prôné epai ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola rentrée scolaire eza pe bakala te lokola mama amemelaki bango bakaye bastilo pe ba uniforme nesengo ba mama oyo bazangaki maloba te nzamba lola mona yo apambola na musalo ya malamu musali pona biso lola eza pona kofungwa pona yo mapamboli ebele ekokita sur bénédiction na oyo abolamu yo sali pona biso merci mama yebele eza te pona koyebisa yo eza ne beaucoup ba député belé bazwa biso bapesa biso oyo sali te pona biso o raisonner ngai pona zana bana na ngai nzamba lola futa yo likolo eza ya kofungwa pona yo ngai naza pona yo na kovote yo mama na ngai nzamba lola mona yo na o sali vraiment nzamba mona yo merci na oyo pesi biso nzambe na lola akanisela yo ya ebele misala na yo ekende liboso ye moko pe l'étoile brillante ya Moamba alelisaki lokole biso tozo toucher mingi secteur ya éducation jeunesse na entrepreneuriat na oyo chef de l'état sali biso mingi toye ko soutenir vision na ye toyebi que bientôt la rentrée scolaire ezali topesi moi mukio tozalaki nango po ba mama batinda bana na bango na classe bon mesana na ye désormais mwasi oyo ye na mopepe ya sika pour na changement pe épanouissement ya Moamba bobenga ye Roselyne Kitoko Mbombo l'étoile brillante de Moamba.
Namasolo Mosusu, Madame Bolumbe Herman, initiatrice ya Fondation HB Plus Global Social Protection, Akitaki dimanche 27 août na Kambumba et pas Iwapi Akabola ki bakaye pour nous permettre bana ya basoda pe ba policier batanga kitoko ndenge Christian Kiangebe ni peritima pindie batalsion. Weekend e yinde ki na ndenge ya kosakana te na Kambumba na commune ya Lemba. Botela bino moko mobilisation totale ezali nani Madame Bolumbe Herman oyo azali initiatrice ya Fondation HB Plus Global Social Protection. Botela bino moko ndenge bayambaki ye ba memi na chipo iti na Kambumba asangisaki bana ba militaire pe ba policier elongo na basi na bango awa na Kambumba basangani kankabila pe Kambumba pona koyamba ye mbala moko akotaki na salle. Botela bino moko accueil ndenge ezalaki chalere azanga kite ko beta na masolo elongo na bango pona kotalisa vision na ya développement azana yango pona bana ba soldat pe ba policier oyo ezali branche moko bazalaka négligé mikolo ezali koya alobi ba consultation gratuite et ko salema pona ko permettre bango ba yeba état de santé na bango pe lisusu kaka na masolo alobi esengeli bana ba soldat pe ba policier ba sala ba étude moko ya kitoko po ba koma utile na société mama ya Nguya Bolumbe Herman ayaki na ba kaepe ba big pour nous distribuer na plus de 1000 mamans mobimba bazalaki sur place pour nous permettre bana na bango bazonga kilasi na ndenge ya kitoko esengwe telisamaki na ngambo ya plus de 1000 mamans oyo batondisaki salle kuna na Kambumba na suka ya masolo yemoko Bolumbe Herman alobaki boy nazana esengo mingi parce que na ye et pas na biso d'abord eza association na biso ya bana ba militaire na ya ba policier nazana esengo mingi pour na moni ba mama omoni comment mulunge ezali mais ba mama na ba papa na bilenge bazalaki wana po ba soutenir moko na bango message particulier eza parce que nazo pesa importance mingi na classe soki docteur Bolumba telemi boepo ala kisamusala zo sala eza po na tanki bana na biso bandeko na biso tozala pe na facilité ya kotanga na ba école ya kitoko toza na caché moko batia biso boye bana ba soldat to bongaka te mais il est temps que batu ba comprendre que non biso pe toza na chance toza na droit ya vie yango na ye na bakaye muke o na zwaki pour que ba mama na biso esunga bango na rentrée oyo basala rentrée scolaire ya bana malamu na kamu to kota zate so boye biso mbongo tokolia mbongo la bino makanisi ya boye esengeli ozala kaka Madame Bolumbe Herman pona komona pasi ya ba policier pe ya ba soda pe ko permettre bana na bango batanga kitoko geste oyo esepelisi bango balobi mama Bolumbe Herman mukakoswa kendese liboso bana ya ba soda basi na bango nyonso bazana sima na yo. Conflit ezali koleka makasi entre ba héritier ya famille Massamba fin papa Massamba Makela Simon promoteur ya ba école Massamba audience ya makasi esalimaki lundi 21 août 2023 na tribunal ya Matete ezali ko opposé madame Claudine Wadel Massamba na ba frère na ye honorable Remi Massamba professeur Roger Massamba Makese pe misusu ndenge Stéphanos Kandé na héritier Mapinde Mbataction. Muto ezali kopela makasi na famille ya fait papa Massamba Makela Simon promoteur ya ba école Massamba oyo toyebi na ville province ya Kinshasa na audience oya lundi 21 août 2023 division ya makasi entre ba héritier honorable Rémi Massamba professeur Roger Massamba Makela Massamba Malunga Jean Didier Massamba Mantemo Oscar Massamba Mambote Alidor pe Massamba Kivwila Gédéon bango nyonso oyo contre ndeko na bango ya mwasi madame Claudine Massamba bafundi ndeko na bango ya mwasi po azali ko dénoncer lokute ba frère na ye oyo bateki moko ba parcelle ya papa na bango Massamba Makela Simon kasi na ba signature ya lokuta Claudine Massamba akuti pe kombo na ye na liste ya autorisation ya vente ya parcelle oyo ezwami na limité numéro 1283 ya plan cadastral wapi epai bureau administratif ya papa Massamba Makela Simon ezalaki kasi lokola Claudine Wadel Massamba afundaki bango po justice ezongisa ye na ba droit na ye likambo ya kokamwa bandeko na ye nyonso oyo ya mibali totangi bafundi ye lisusu na justice na citation directe po bakanga ye pe asala prison boyoka collectif ya bavoka ya madame Claudine Wadel Massamba ndenge ba expliquer tina ya audience ya lelo yango touti kosamba
ministère public a participé à Vinaye sur les bas, ils ont conseillé Kakaye pour la ndenge ya miboko ya mboka na biso, balobi ke muto aza libanda ya mboka akoki soki a commettre ba infraction oyo miboko ya Congo eza na ningisa ya ko poursuivre ye et koki ko salema kaka na magistrat ya parquet mutu nde fois ça la requête a poursuivre ye ezali te que tribunal azui mukanda songolo te il faut ebanda na parquet mais na cas ya dossier oyo ezalaki bongo te. Je pense que Madame Claudine Wadel Massamba ne fait que réclamer droit à héritage. Mais comment expliquer on doit réclamer justement droit à héritage? Bon, on va poursuivre. Et alors on va poursuivre Nini assignation. Oh, Madame Wadel a initié une civile pour casser un droit na ye. Bango ba ko attaquer na pénal même assignation. Mais ce que mon sala ya zuzi na civil mon sala na ezani. Tomituni nani azali ko pelisa moto na famille Massamba, nani azotia division, nani nde azali ko la vérité, dossier oyo ezali à suivre. Namasolo ya religion mosoni ko simba ki rassemblement de jeunes nyonso ekosalema samedi 16 septembre na stade Tata Raphaël na ngonga ya 9h juste na bokambami ya évêque général Dodo Kamba ozali bongo président ya ba église de Réveil ya Congo ndenge Fabrice Lundombi à l'action. Jeune Kinshasa tango na biso pe ba jeune yango yu ekoki mutukuti na vedi jeune elembo ya mboka mobangi na rassemblement ya bilenge elongo de moto na nzambe le très charismatique président évêque général Dodo Kamba ekomi tango moto nyonso ayeba rôle na ye o esengeli a jouer pour na mboka na ye au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un rassemblement de jeunes. Ah oui, bondi melangai que et cause à la moment fatidique ya kola musa conscience ya ba jeune, pauvre jeune, vrai yaya, yenda koki cause à la véritable moteur ya développement. Kasi nyuso et longo nanzambedi, yoka, rendez-vous za semoko. C'est samedi 16 septembre 2023, na stade Tata Raphaël na 9h. Il y a un temps d'observer ce qui s'est fait, mais il y a aussi un temps de mener des actions. Jeune kozala kidibate, rendez-vous yangoyo et koyinda mabe. Bongo to kozala na Isaac Bola. Soki nzamba sali. Toka nango na go. Mana sesinda. Merci papa. Allez belle mon frère. Eunice Mania. Tika na tombolo. Tika na matiso. Femme Tamar. Papa Misusu. Nzambe apambola biso. Tala vrai jeune ya solo oyo alingaka mboka na ye jaja zanga potu oyo jeune nyonso il faut zala elembo ya mboka po Kongo etongama. Jeune bima po ngenga heure na yo ekoki obikisa mboka na yo. Mboka na biso eko se développer na jeune oyo aza elembo. Jeune elembo ya mboka Nanzam. Ngai nazanga te. Otika kala masola religion pour la kotali sabino que couple pastoral Mukandi Bazali organisé et l'ongona centre chrétienne Emmaüs prieur ya Kafu Kafu na commune Yakisanso mercredi le 30 août 2023 thème na yango ezali délié et laisse-le aller. Évangélisation ezali ko continuer et longona couple pastoral Mukandi Bosimba kenasima ya grande campagne d'évangélisation oyo esalemaki mikolo eleki mingi penza le 30 juillet 2023 na terrain municipal ya Masina epai wapi bato babikaki bakangolamaki bazwaki ba dirigeant ya ndenge na ndenge elongona centre chrétien Emmaüs epai wapi Mukandi Petroni Ministry basalaki mosala na ndenge ya kosakana te bilembo
pe bikamwiseli emonanaki bosimbaki le 30 juillet ezalaki souvenir moko ya makasi na ngambu ya district ya Tchangu epai wapi thème na yango ezalaki lève-toi et marche. Mbala oyo ekomi tour ya bana komini ya Kisenso pe district ya Moamba Mobimba bobengami kozwa lobiko elongo na couple pastoral Mukandi, mama prophétesse Petroni Mukandi elongo na papa Henri Mukandi ngala oyo ba prière ya kafu kafu ba prière intense. Yesu Masiya apesi biso bokonzi mukolo akufa sekwa zana bomoy ya kokangola pe kotika libre yaka tosambela bien-aimé libala na we kanga mitilelo parce qu'on comprendre te qu'il faut obenga Yesu. Kanga date oyo mercredi 30 août 2023 de 16h à 19h na komini ya Kisenso epai wapi avenue moko kaka esengeli bokanga avenue Loya numéro 97 quartier Mujinga na komini ya Kisenso. Thème ya mbala oyo ezali bongo deliele et laissez-les aller ba prière ya kafu kafu elongo na mumbu na Nzambe mama prophétesse Petroni Mukandi pe papa Henri Mukandi couple pastoral ba bengi bino yoza ba problème ya ndenge na ndenge ozwaka solution te ba blocage à tous les niveaux occasion kaka moko epesameli yo occasion unique à ne pas manquer mercredi 30 août 2023 de 16h à 19h na avenue Loya numéro 97 quartier Mujinga commune ya Kisenso. Yoka bien ovandi na commune ya Kisenso na ba quartier nyonso Matete Ngaba Limete Pelemba occasion unique epesameli yo bana nyonso ya district ya Moamba pe ba commune nyonso ya ville ya Kinshasa bokende na Lombango mokolo ya mercredi 30 août 2023 de 16h à 19h. Occasion à ne pas rater ezali pona délivrance na yo. Si a ateli ba client na Airbus A320 pour na ba voyage bon na ba condition kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi tozali na communiqué nécrologique bolanda yango na mongo ya Riti Mapindemi. Ba famille Bikuka, pasteur Ferdinand Bikuka, docteur Théo Bikuka, boye bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso liwa ya papa ndeko pe noko na bango
disu Pierre Bikuka oyo ayebanaka mingi na kombo ya Maître Pierre akufaki depuis mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boye. Mardi 29 août na ngonga ya 19h kino na tongo veillée mortuaire ekosalema na salle polyvalente Thérésiani oyo ezwami na avenue Manifeste entre station ya Régie des Eaux pe direction DAL na commune ya Bumbu. Mokolo ya mercredi 30 août 2023 na ngonga ya 9h nzoto ya mowei ekolongwa na morgue ya Kasangulu na province ya Congo Central na ngonga ya 11h nde bakokende kokunda ye na village Ntentu oyo ezwami na Congo Central à entrée Kisantu. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka bongo disu Pierre Bikuka. Je me pose la question, oh, comment je peux vivre sans accomplir la volonté de Dieu? Alléluia. On a lié peuple pour un peuple comme une souka botika malam. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodikoko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi